Lelo comment pasteur mozama moibi escroc motama kiona prophète wana ngoto bobo sikoyo ça fait mal. Ba église au kutu bo critique ya limité ba bazo sa makamna ordre par rapport na bino. Est-ce que l'église alimentée ni bango la confession té? L'église alimentée ni mbi azana RCT aina NRCT. Hein Marcelo na RCT aina NRCT. Hein so donc amati bango nyoso wana té mamo langue azana ngote. Bazali ba plateforme bazali ba confession té. Na liambonga majabu te na yebi majabu te na kuta na majabu te na soape na majabu te mais na baloli motema nanga parce que Dieu m'a parlé. Je te donne un exemple. Mon collègue Mike Kalamba au côté na ciel à côté au monanga donc une église na. Conciliation na paix ça la bien les lopé. Ah ya maina mafuta. Moi comme suppose au sali peu moi surprise dimanche moi pour coticité Bethel. Nani? Réconciliation. Wapi? Waze kwa kutu na kwa zonga ni. Wenge sangani kwa pasteur makabwala. Bible clair. Le Bible clair 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15, il n'y a pas la relation de ténèbres et de la lumière. Ba tele merle logo ya na valeur. Ba beta kalibanga na mbumbu eteli. Bien musto salaka to bana ko yeba ngote. Mais on était poussé par les gens. Faut dire la vérité. Mukendi atika ba mukendi bazo pesa soni na poto na mosana nzana oyiba déjà ni mukendi sa na Canada na États-Unis tozo bo maman parce que soni ya biso ba chrétien. Chers abonnés de cléboa.com, très heureuse de vous savoir nombreux, branchés, connectés en ce net moment devant vos écrans. Je tiens avant tout à vous remercier de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Et nous, en retour, on sera là pour vous informer, vous divertir à temps réel. Je tiens avant tout à remercier My Lady Boss Pichou Mongaya. Merci à Donation, Tonton Banda. Merci également à celui qui est derrière la caméra, Jordi. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et là, je vois Deli Bossang et la seule Papa na Winner. Je te fais un clin d'œil sans oublier Madame du Cœur, la crème de crème, Annie Moussoulou. De gros bisous à toi. Voilà, mesdames et messieurs, je reçois pour vous un homme de Dieu, le prophète du peuple. Le prophète John Ngefa, c'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Je vais pas lui dire bonjour, prophète. Bonjour, maman Chituka, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes là pour défendre notre patrie, le Congo démocratique, et défendre aussi les valeurs. Quand on parle de valeurs, ce sont des choses qui sont agréables, les hommes qui sont chers. Ce n'est pas les hérésies, les mots potou, les choses de Ngoutou Bobo, les choses de Mogboléa, ça ne passe pas. Que mon Dieu te bénisse, prions le Seigneur. Tata natiki émission na boko na yo kolo pambola osunga loboko no ezala kati na yango kolo pesa journaliste tutuka mayele bwanya science intelligence ituna na yebi ya ngai atiki ngo mboka ya Kongo ya mopoto na maboko na yo ya mobole ya ipeketele kolo sunga soko sungide ezali pasi tiki ba diaspora na boko na yo bango de balesa biso ba boko na biso basunga biso ikate lo boko na Nzambe ya ngoleza la kati na bango tango yo pambola bango bango pe ba pambola biso bana biso bosukusa na biso kombo ya tata pe ya mwana na moyo mosantu amen amen. Le sac au prophète Ngefa maya moto etumbaka ilamba ata mokolo moko te. Le sac au prophète Ngefa. Nyamazana makolomine atambola nzela bo moko. Le sac au prophète Ngefa. Ata kanda mo pepe libumu. Ekotobola kaleso ata mokolo moko te. Le sac au prophète Ngefa. Pourquoi liya ke bendete? Le sac au prophète Ngefa. Ah. Mbobila ko te masanduko.
Le sac au prophète Ngefa. Pese loro zelo. Oh zelongo, pese loro. Yo pese loro, yo déclarer loro ndengeni. Pesa makambo zo makambo. Voilà, merci beaucoup. Prophète John Ngefa, avant de kota na son abiso ya lelo mingi droso la bi makambo ya NRC ndi yango peni minga awa. Mais prophète John Ngefa, est-ce que lelo okoki kozala na fierté, to ozalaka na fierté, ceux qui bazo benga un serviteur de Dieu, ba bengo pasteur? Non, ngai nécessairement conscience dans les reprocher rien. So ba benga pasteur prophète, nazali na fier makasi parce que na miyebi ngana za. Mais comme ce qu'on défaut ni on yaka moko afinga sa ba yaka nyonso. Ko ba tumso mo na bino basani na nzambe pa pour la conjoncture en boka. Mais c'est ça le problème. Quoi, c'est quoi, bah baby ça, bah quand on a escroquerie, bah maquiona, hein, bah c'est stop, hein, bah quand on a bah fumangani, bah quand on a banjobi, bah quand mais les comment, pasteur, moibi, escroc, motamakiona. En fait, on a ngoto bobo, c'est quoi, ça fait mal parce que ils ont dit biso moko de tout le cas ito comment. Mais koyo kabazo benga ba ndeko na mususu ba pasteur et ça la copie moi fierté wana. Pasteur, il faut t'amener conformer à la volonté de Dieu. Tu dois respecter la parole du Seigneur. Hein? Et tu dois voir aussi la sanctification. Hein? Tu dois voir aussi les bons témoignages. Comme 1 Timothée chapitre 3, verset 9 à 13 euros là-bas. Hein? Mais si vous avez un bon témoignage, hein? C'est l'un des dégâts. Mais toi, place sur Batoumabé Bazali, attendant Maman Bazaraka. Pour la communauté, il y a NRC, pasteur païen, évêque païen. Bon, il y a évêque païen. Ceci, il y a évêque païen. Mais la Bible dit que bango va corriger Bisbatoute. Romains 14:4 qui est dit de juger mon serviteur. Bango attend le banzam. Les camarades ça inanzam. Toko condamné en Éphésiens 5 verset 11. Mais pendant que ça jamais Nzambe a fait autorisation parce que dit matiti mabe no ya malam et ko sangana Nzambe moko akabolam. Ko dit Jésus a bien que Bézéboud droit de Bézéboud. Yeb sanga loko ni sangoni malam ko lobaki na kat na Yesu. Mais c'est lui le Seigneur. Le sauver. Ça dit quoi? Attends, nous sommes des païens. À cause de Motomi Bali. Mais nous ne sommes pas les païens. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais la Bible, ça va être Romains 14, verset 10. Nous tous, nous devons passer dans les tribunaux de Dieu. Bah, mon abisso, tant qu'on a boire, abisso, à Tchèps, on a dit, mais tant qu'on peut pas païen, bazali, bah, chrétien, bazalak. Mais ça peut par rapport à Bandeko Balandarabino, la TV. Si vous avez la ligne, vous avez un pilote sur la combo. Mais maman, moi je n'arrive pas à comprendre. Vous avez dit ça comme encore. Bon, on a hypocrisie. Moto na Nzambe azaka na hypocrisie. Ba pasteur beaucoup mon sala sans tabou. Mais c'est là ça yoko, ezaka na bozo baté vérité. OK. Bible ezo bisa ngai tango kina Sodome na Gomorrhe kufaki. Etikaki. La Bible a dit trop clair. Batiraki l'autre na banana basimi bali. Moko ya mwasi amoni etabi papa komi mukolo. Génération absolue ekosila. Tika to melana na melese masanga lelo alala na ngai. Mais la Bible est claire. Alala na ngai parce que nazwa zemi. Parce que nini ya papa ezonga. Bameni masanga. L'autre ya langwe. Aiko coucher na mwana naye. Balobi ete l'autre ya lalaki na mwana naye. C'est trop clair. Hein? Tolongo wana. O mo sa yito mensape papa masanga. Ngambe na kota bazaki ba vierge. Et tango basisi l'autre ayeba kita mona kanga oyo zembi. L'autre abi tozaka biso misatu. Anje ina likolo. Pour sangana bano azwa yango. Et Bible le bakete bana wana sombala basi tata na bango lote alalaki na bango saite ayeba. Et génération wana et botana titi na lelo ezali. Ah maman, il faut dire la vérité sur l'obito que le bagama fumangani kapona ko
nini oyo mais yo kende na matanga oyo ba ta bombende ba lobaka na bino basi wa normal taboy ba conseil azotanga komo na munene wow na bino so bisa yo to sanga na matanga na bino yo zo tuna ngai botanga lako na komo na bino botanga ka biloko nyonso na kombo esika ba mama na ba tata bazali olinga nini porter na lisu na moninga longo ya yoto longa moninga okoyoka soda vani mosuku nani taboy ba conseiller taboy soko loba atani kombo wow ah moi so sai matoyi boy ba bono kwa fou siko zo ka me matoyi zo nganga c'est tout ça na monde ni mais c'est ça le problème siko on vit tout tanga bato na kombo so comme la France Belgique hein vitrine zawana okomona moi si le kola yo soutien te string te lo kota vandibo c'est comme indele baso na bato ba tala karabu bazo tanga ba kombo ya biloko na bino na kombo bo c'est que boye ba hein quand même biso zo ba fumangani na ko ba kombo na munene boite bato ba yokate to sali ko lingeza pideur tête zo bomba yango to banga njobi to so bomba yango ça sent mais so otangi kombo na ya wow mais zali so mingi c'est comme bolingi to sala ndenge hein ça c'est la vérité hein alors ezali mawana bino parce que ntika bo juger bato to tika nzambe moko a juger bato na voilà papa tolandaki réunion na bino ya NRC balobi na kati sala ki likola rando na yo na passé ngala na rando ba bengani yo na réunion mama oyebi yo kana biselo ko mo pe ozo senga na ba païen ba réconcilier bino yo ka païen na réconcilier biso mais yo to ngefa muke ou to quoi yo bi ngefa te mama ta oya gagné na kosukisa yo boy pa olali okei yo ko ngefa na maloba yo bi ngefa te tala ngai moto atina ngai bitumbe ya nzambe tango nazo bunda na ba musulman botuna canal kin botuna CCTV pour na chrétien contre musulman moi quoi télémaka tena ba pasteur na ko le journal oyo nani chef spirituel na bango ba koma ngo na mec que nazali meilleur défenseur du christianisme en Afrique mobimba hein les autres na communauté na niveau na communauté meilleur adjoint dans pasteur bobo toka ba sonité ba mukuna te ninité et puis pour vous informer ba imam musulman ba yebi bible ko lekapso ba pasteur to bango ba vendre la bible biso vendre la courante ozomona komona ngefa mutu mukete nalandaki bolandaki Denis le président ba tuna ke mutuna ba ngefa était ponani abi ngefa za libre il peut venir peut ne pas venir bino nde botiaka songi on très eza bino ba journaliste hein parce que mutuna na yo so na bina beta esiko e ko bima mabe mais na kokota na ba pelengeni na bino na poloso na bino te personne ya ko benga na ngai je suis un évêque influent parmi 9 évêques ezaka évêque mo ka ngai te bazalaki ye mo de sa évêque président bazalaki ya le grand secrétaire général na mon eken de chadé de l'église Bikam wazali pasteur vie de l'église il n'est pas évêque Bikam wazali évêque te hein na mama Tina lokola 4 évêques tout na ba évêque mosu batikali Shiro ayete et Yann de grâce ayete nana Lida Mayola ayete Kaulo ayete Ngefa ayete mais 4 évêques mosu ayete ce n'est pas quand Ngefa yaki hein ozo komona ça dit quoi tozalaka na majorité et puis tant qu'on a vote quel est le meilleur gagne ça y va ba yaki 4 mais to comment moi neti poste wana ya président na NRC intouchable non mais la salle qui a président invité c'est okufa ou bien so ba kangi après 5 ans ndé moto so remplacer so réunion hein règlement d'intérêt tindayibo mais c'est faux il faut pas ça ko la NRC quelqu'un de 5 ans quelqu'un mosu a code donc en 5 ans ça dit quoi biloko wana nde ezokwesa moto ata azosala mabe alongwa te papa pe alongwaka bavotaka papa soki akufi mpe akei ozokomona c'est ça le problème mais oyo babengani ngefa nani akobengana ngai soki nalingai kokende nakokende bien mpe nakoti navandi na bakiti évêque navandi ozomona mais conscience nanga pour le moment na makambo nazomona yango bible elobi bato mibale amos toi bako vendre sika moko te sur ba yokani te pour ça ba commentaire ya bato tozozoya ba internaute bazoloba que ba église okutu bo critique ya limité bango bazosa makam na ordre par rapport na bino est-ce que l'église a limité ni bango la confession te
église alimentée mbi azana RCT aina NRCT hein Marcelo aina RCT aina NRCT hein so to kamati bango nyonso wana te mamo langue azana yango te bazali ba plateforme bazali ba confession te ba confession religieuse awe ezali catholique et protestant qui bangiste armée du sali tolongoli yango orthodoxe l'église Moses Zakana plus RC NRC RC puis NRC confession bakanga yango te mais ouais bambi eso ça des gars on arrête puis aborder personnel juridique hein osomona non continue pas na RC azali pe na NRC. Est-ce que ndenge boza na kati ya NRC boza pe na l'église mo baza na plus de 200 membres? Mais bazali ebele. Tanga ta 5 papa. Hein? 5. Siko yoko corriger biso ndenge nini? Te papa na. Yo kana bisayo. Ya na tuna mituna ba. Te to sunga bango te ba corriger biso te. Bible lobi na biso na Matthieu. Ayebisi biso 18-20. Là sont réunis 2-3 personnes. Mon nom je suis au milieu d'eux. Batomi balemi sato. Plus de bana batobo pourquoi 20? Plus de bana moni. Mi balé nzambe azali. Hein? L'église, mon NRC, on a 20 personnes, 30 personnes, exactement. Mon temps, ça a été. Si on a plus de 200 personnes, si on a l'église 50, 4 personnes, c'est combien? 4 églises, c'est combien? 2000. Et c'est 200. Hein, c'est 200. Ah, il y a une majorité, la majorité, c'est la bonne, un parti politique. Tu vois, l'église, on a 500 membres. Il y a l'église, à combien? Il y a une plus de 1000 et quelques. Bazali est belé. Mais bon, na RC, quelqu'un n'a pas dit mon. Ah, na église mon numéro. Hein? C'est quoi besoin de tourner? On va belé. Et puis na RC na bangwa. L'église fait chaque dimanche 10 personnes, 8, 4. Mais l'union fait la force. Hein? Oya sangani et ça neni force. Hein? Monter qu'on s'habille l'église ne peut pas avoir 1000 ou 10 000. Mais la Bible me dit, Matthieu 18, verset 20, là où sont réunis 2-3 personnes à moi, je suis au milieu d'eux. Voilà, prophète John Gefa, est-ce que diaspora est important l'évangile? Diaspora pour l'évangile. Est-ce que c'est important? Très important, parce que les chrétiens, on a croyants parce que mon kilo, tout ça, mon kolo, Zambé. Et puis la diaspora, on a bien parce qu'on a rappelé biso. On a repéré un exemple. Le pasteur Jean Coutué là, na Londres, na maman Lili Koutula, na association de diaspora. Oh, bazali affermi qui travaille dans l'œuvre de Dieu sans intérêt. Bazana à Londres. Mais représentant légal na bango ezali pasteur Jean Coutoul na lobby baya ki a on a Congo plus de 200 pagnes ba pesi na église yanga ba sac loso banani zaki plein et les gars na ba télévision avandi et très dernier minute moi c'est quand en avion Dieu l'a parlé prophète Ngefa kena ko pesa ba ye a to zaki bilili ba sac to 20 ba kena ba Congo ça dit quoi? C'est grâce à la diaspora que les gens ont fait l'évangile en Zambie. Les gens sont allés à Londres, moi je ne suis pas politicien. Tant que je ne suis pas politicien. C'est Roi Nabi Soto Sabatu Nanzela. Roi Nabi Soto fait garer Batouté. Il y a un moment où il y a et là on a malam. Na puya kayangu. Na ko pesa exemple. Tata na maman na bondele kinzambe. Maman resala to deux asuma pièce lambate azu pièce lamba. Azu mbongo na ye. Azu ngaloso, azu nini. Bonne année. Nzambe zo lokumute. Ça dit quoi diaspora même la politique bazo ko participer même na l'église bazo ko participer ezali na moto azali na lolenge oyo azoko yambela obi ba boy makamwa na bazali obi ba sapa bana na Nzambe bazaka partout et ce que za na kana. Na ko pesa exemple. Pasteur Roy, na maman Myriam Dada. Oui, pasteur Roy. Oui, maman Myriam. Ah, voilà. Ce sont les Nicodème. Kasi Mokolo Madjabou. C'est un pasteur. Mokolo Madjabou, Madjabou. C'est Bango. Bazarami, n'importe la diaspora. Et l'autre, comme ça, malamu pour na Congo. Pour nous rien Nzambe. Kosungabana ya Congo. Kopesa misala moto qui n'est pas dans juste à doit voiture mais azimo tuka
100 000, 80 familles biki. Est-ce que y a ça dans Apocalypse 14, verset 3. Il faut toi appuyer. Mais papa, le pas commis pour Madjabou. Non, kala pour Madjabou Osée 4, verset 6, mon peuple prépare la première connaissance. Batinda libi sokotinda. Hein? Na bato alimenter. Hein? Pour attaquer Madjabou. Et puis n'attaquera pas Madjabou. Na ko bala na butu, na 3 heures. Na lobi n'attaquer Madjabou. Na lobi n'attaquer compétition chrétienne. Na lobi est-ce que na wangani. Mais lelo na tikali ki dit. Tu vois bino balingi motala ba vérité te na wangani yango. Oh, boni boye. Batindaki ngai na ba propose ngai ba pesa ngai motuka. Ba pesa ngai 40 000 2 fois $. Hein? Na beta biloko wana. Hein? Na wangani te na beta ki yango. Si ma ngonza mba bisanga bi komekate tala soko meke okufa. J'ai dit à ma femme, à témoin, maman Brigitte, c'était 3 h du matin. Elle dit Apocalypse elobi nangai na verset 5 verset à 30 ne courez pas de risque après avoir commettre contre Dieu. Madjabou est ensemble. C'est comme Madjabou est ensemble. Des centimes Madjabou est ensemble. Voilà. C'est comme une autre c'est comme Denis les soyo qui a ngai kutu mutute pression te. Madjabou c'est relié. Maman soki Madjabou na lei apesi ngai mbongo parce que Agé chapitre verset 8 l'or et l'argent appartient à Dieu. Ma fille nganga ni ko on Mercedes Sakar. Mais na bi ba congolais te maman. Mercedes na bongisa ngo propre kitoko boye. Elle a kala. La lende ya pamba. Mais moto. Oyo ma mili ngazo finga moto na motoka. Le monde est en envers. Orgueil ya batouana boy kotanga, ezali orgueil ya mongo ya ba salité. Ça dit quoi? Nazo bonne na nzambe. Moteur ko pesa ngai mbongo eza Madjabou ezala nini? Soko moni ngai na type ya kitoko ya mon pepe. C'est Nzambe apamboli ko salema parce que bo samuleleki. Na liambonga Madjabou te, na yebi Madjabou te, na kuta na Madjabou te, na soape na Madjabou te. Mais na baloli motema nanga parce que Dieu m'a parlé. Je te donne un exemple. Mon collègue Mike Kalamba au côté na ciel à côté au monde nga. Donc une église na. Na beta Mike ko lekanga. Na bi nani 6 ma baloko 9 ma baloko 6. Parce que bien bisanga moto na beta Mike Kalamba ko lekanga. Mais réconciliation na paix ça la bien les lopé. Ah, ya maina mafuta. Mon comme suppose au sali peu moi surprise dimanche moi pour quoticité Bethel. Nani? Réconciliation. Wapi? Wazee kwa kutu ya kwa zonga ni. Wenge sangani kwa patia makabwala. Bible dit clair. Elle dit clair 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15, il n'y a pas la relation de ténèbres et de la lumière. Okomona ngai mokolo Mike. Na mo cette surprise lo bien na habité hein. Et ça bani côté hein. Un Mike bani côté ate. Bokomona ngai na caméra nyos Martin nganu côté Rémi Montanali bandi. Okomona maître oyo abenga oyo maître na 3 ans dans le judo mais sans paquet. Ah Congo infiltration Gabi moi. Infiltration mais maître Penza. Ado champion de championnat médaille. Mais na paquet. C'est comme on dit Congo mboka influence. Tant mama mutu gangele ngabi. Mutu gangele yo yebi champion. Des champions bi la Kinshasa bokomona nga. Ça dit quoi? Ba téléméré logo ya na valeur. Ba beta kalibanga na mbumbu eteli. Bien musto salaka. Mais on était poussés par les gens. Il faut dire la vérité. Hein? Maman, mais un couple, c'est comme pour un nini. Hein? Ozomona, tant on zamba zongi sibiso, tozongi nanzela. Hein? Ozoka, okomona jour Mike obana kotea, okomona ngakuna. Oyi mdema na kota kuna. Na ye na mai na miso. Koluka yo linga mobile zambe likondi na moto mon pépé assis Mike pardon tata wana bomola ngai papa tika pardon mais papa non qu'il a fois personne n'a pas une émission de baki kala tous autres préparer voyage non il faut qu'il ait aucun des Europe mais sans que kuna j'ai fait au zélo hein abia au zélo té yo repentant pour la monter c'est ma magie il faut hein to bomai mota bolobo donc c'est ma bolobo ah bah je ne sais pas ma belle mais on doit péter pour la nuit déjà c'est que le bon naïe père spirituel azala té père spirituel ezaka nzambe et pas la j'ai fongi eloko nyonso hein ezaka na papa na mama soki ezangi yango mais je dès qu'azate ata yesu yango abotamaki na nzemba moli mosatu mais maman ezaki Marie olandi yango moto azanga père spirituel toza Melchisedek te
Oso kamati yango na 4 na mokana Hébreu 7 verset 1 à 14. Il n'avait ni père ni mère. Mais balobi Melchisedec, alors on le comparait comme fils de Dieu. Mais c'est un Nzambe moko. Ozomona roi pays de Salem. Salem est dans mokili oté. Quand on parle de Salem, c'est roi de paix qui donne la paix. Hébreu to kamati ko ba Bible ezélenge. Bato bazo sakana na mokana Nzambe. Mais papa bino boye Bible lelo to. Je que na yo zela nano. Balobi na biso na Hébreu 12 verset 14. Cherchez la paix. Et Jésus est le roi de paix. Ozomona eza Melchisedec. Mais ozanga papa molimo qui t'a encadré. Nan encadré yo, nan la question. Hein? Et ça dit ma moto sur la paix spirituelle na ye, Melchisedec azate. Voilà, merci papa to komi na biso ko chuter na émission na biso. Lelo tozo mona bino pe de fois, bozo sangana na ba musicien obenga yo bokutani Arche de Noé bozo yamba parce que moi na nzamba boya ramontuté. Mais ba musicien wana ba continuer toujours ba carrière na bango de fois toyo kaka. Tout ça là au monde té bazala moi ba matiti, moi ba singa, moi boy mais bango ba poussa na lelo na ba sali na nzambe. Oroyamba un artiste musicien ya musique profane a pesiopé dim au lié. Bo kokanga na vraiment te mais tout le temps ce gars na posa mona yo a romona yo au monité que ndenge pasteur Paul Mukendi alobaki entre lumière na ténèbres relations à la il faut pas pasteur ba sangana na ba musicien ya musique profane po banda pa banda ba bongo la pe Mukendi atika ba Mukendi bazo pesa soni na poto na mosana nzana oui ba déjà ni Mukendi ça na Canada na États-Unis toujours bon moment parce que Sony ya biso ba chrétien tiazana innocent pas ni papa bon elle est kinde ah donc kimiko kima boy bi makambo te o ele kikuna ba vanda kimia Yesu ayaki pona bato malamu te soki bato malamu ayaki na mokili mais Jésus ayaki pona sa malamu mokili te il était venu pour délivrer ce que dit Ésaïe 61 1 à 4 hein. Ceux qui ont dans les prisons sataniques, bazala libre. Au bazala qui vont voter, babika. Hein? Aujourd'hui, mission à Yesu Angwa. Surtout quand tu lis 4, verset 18, à l'objet de sous. Donc, mon enquête bazala qui rejeté. Hein? Il faut y aller au Bango. Puis après, c'est là qu'on va s'en aller. Les autres sont bons musiciens et amokil. Aïe pas une abisoté. Hein? C'est quoi yo? Nzamba tinda ki bango rôle évangile. Rôle l'évangile des années. Matthieu 10, verset 7 à 10, allez prêcher, dites le roi, ton péché va nyama ton bateau. Hein? Ton péché va bateau. Est-ce que dans l'église, nous avons vraiment pendo et ma katan joloko? Oh, bah, mbebunyoso était là. Hein? Soit kazo benda boudé, pakou. On dit que batika biloko. N'avons pas le bazan. C'est Jésus a gagné. Namoni batini na site moko boy. Bana mibali. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Soki bozo lukaka basi hein. Basi mingi moment na mibali hein. Ba se déguise comme mibali hein. Namoni longa mobali mandef. Mais na fumangani basala opération akoma mwasi. Hein? Mais ça, je vais faire ma belle été, ma belle été, je vais faire ma casse. Je vais faire mon bonbon. Hein? Hein? Oui, ma belle, ma maman, c'est une force. Ma belle, c'est pas mais ça va nater. Hein? Pour na retirer, pour que pèse à moi sentiment de zamba pèse na. Papa. Hein? Maintenant, je te dis la vérité aux hommes. Moi, ils apprennent à nourrir, nourrissant, Attends, ma coco, ma mère, ma belle, ma bassine, ma mère, ma belle, attends, elle est là. Elle dit, ah, je n'ai rien, tika comme ma belle, ma neuf et Tony, mais n'a vu mon tugnoso. N'a pas président, n'a pas ici, n'a pas ministre, n'a pas sang, n'a pas pasteur. So ba kolo ma belle, n'a pas sang, ba pasteur, n'a pas ton ma belle, te bango mais la somme. N'a pas sang nani. Hein, si ko tuninga mo tuninga, ma belle n'a pas na bana te, ba tugnoso. Attends, là. C'est qui n'a la vie vérité, mon ma belle.
C'est comme moi, dans la vérité. On a donné ça, mais là, on a donné. Mais bien beaucoup, non, chef de l'État, et là, on a bien. Les gens croient que ma belle est comme moi pour me sabana. Non, na biso ba kolo, ba kolo ndem soit soit bébé pour ani. Bébé, on va na bibiero bébé pour ça me la gâter. Il y a moi c'est ça. C'est comme une vérité, il faut dire la vérité. Ça dit quoi ça donne une puissance. Mais quand je vois quelqu'un qui n'a pas de ma belle, mais ba ça lui on peut chirurgie. Ba comme c'est moi aussi, na tunaka. Siko ba moto wana nyonso kendeke kuna na kata fumangani wana ebimaka ndenge nini point d'interrogation. Là je dis yango moni ba kufaka. Mais moi je suis abengi original. Nzamba sale na ba proche na lolenge na extraordinaire. Et puis me ba sala chirurgie ko botate. Mais ça sert quoi? Tangela ngana no moni siko yo. Et là, Satan, 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la main du diable. C'est le diable. Alors, il y a un rôle de côté à Bango. Le loto, c'est la commande, peut-être le 30, dans le concert, il y a Wenge. Concert, il y a Wenge et quoi porter bâtonnier. Wenge est ici la Kala. Basation la force, c'était succès. Parce qu'il y a un concert Wenge. So na kewa na bengi yo pena bwe na lobi so ki ba di me ngaka kuna ba tia ngana pesa ela nanga kuna okendete ba tia ngana pesa kuna okendete parce que jamais maman na kona kobi na nini kuna otala kuna nini si maikoli hein fumangane kolaka hein kuna si maikoli c'est non mata punda c'est tout des bêtises qui n'a rien à la vie de Dieu. Hein? Et c'est la vie en Zambété. Hein? Hein? Ok? Akomatanga. Akomatela wapi? Akomatela wapi? Akomatanga. Akomatela wapi? Alors, biloko ndengo wana ezola kisabiso ete. C'est ça que la Bible nous dit. Éphésiens 6 verset Éphésiens 5, verset 6, c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur les fils de rébellion. Celui qui se sanctifie, continue toujours à se sanctifier. Celui qui pêche, continue toujours. Chacun, Galates 6, verset 5, chacun portera sa propre charge. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Robert Pumboulou, je te fais un clin d'œil. Merci à Maïli Dibos Pichumongaya. Merci à Madame du Cœur, la crème de crème, Ali Moussouloukou. De gros bisous à toi. Papa. Maman, on a tout né. On a tout le monde tout là. On a souki sarango. Bande gobo limbi sangai. Ah. Catholique et mandé moko. Eko. Tata, non mais comment on Eko ya mwana Nzambe banani bako yambaye. Bayenge beni ba anabenga mai kalama ya usunganga nani siko Yesu Nzamba zoya mais ba mona kateke proverbe 15 verset 3 les yeux de l'internet tous les regardent maman nako muna eloko ebangisi ngai ah mon Seigneur mon roi Nako kufa siko noki mutene bete kakaka. Papa wane loni yebisa biso nano. Ah. Kolo Nzambe. Pona nini bo mokili na yo? Mama. Moninga mobali bo ata tshenzela wana nazali kolo na zomona nkele. Nazoka binda nkele. Yo kana bisa mama. Même à Zamounene, boulou. Ce que si il ma casse au quoi bombo. Mais moi si, même à Zamoukeboye. Maman, nous te migrer sur le simbe au gars. Lembo. Alors on s'en alors on a dit mission mon sous on a monaki. Ça risque de me faire mal dans ma tête. Na moni mobali mongo ki toko. Abali pe moi si mongo ki toko. Sibitemo. Na so mon internet boy. Moi si na nzoto ya mobali. Mais azana ma belle pendi abino ba. Je jure hein, je mon kilo ezokufa.
Moi, il y a des maman, il y a des gens qui sont là. Parce que Nzambe na lo la ko tala biloko côté. Maman, au moins moi ça c'est pas Cécile, a c'est ba rouge en lèvres. Papa tika te ya bato. Tika na te ya bato, tozo sunga milimo na Nzambe. Bato bana milimo mabe oyo elongwa. Nini bozo luka? Hein? Elonga na Martin Nganda lobinga pina na mwasi na sepena na mwasi boye. Asa biloko na ngapi na Martin ngana ngapi na ngana na mobali pende abo pikiliki boye nazonga na makambo wana mama na moni mobali asali côté ya simu mwasi wana njobi ya munene azo panza vageline quoi mobali mandefu mais c'est toutes les choses qui sont dans l'internet moi je le vois mobali na mandefu minene mwasi wana ça dit quoi bandeko bokeba na médecin oyo bazali ba esthétique. Ce sont les pions de Satan. Bazo kamata omeka bazo basi basala mibali wana bakati yango boy bakamati pe ya mwasi na mobali wana baye ko connecter basali opération baye ko connecter misisa wana nyonso ya ba réaction et pas ya mwasi et moi sera moni yo en septembre wana ya lesbienne nzoto wana pe telemi permis ko sala pe yo Jacqueline et bangi singa somo hein et bangi singa somo et puis moi mobali wana na ndefu avandisima bazo passer le côté Evangeline hein côté Evangeline azo tombola zo il y a personne qui a sentiment bandeko je ne peux pas trahir Dieu. Na koloba vérité pe na côté melango. Qui sont les puissants du monde batouana qui ont beaucoup d'argent, c'est eux. Parce que mbongo na bango les autres dans le monde satanique. C'est eux. C'est eux on va le mbongo ba porte-à-porte. Hein ba porte-à-porte. Maman tout c'est ben monde ba kolo ba mbongo wana et je pleurais toute la nuit. Kota le loko ndenge wana. Bani bani sokota ozomona mwasi mususu azotambola il faut que baso no bandana il faut ça moi nini hein moi enquête ko sila moi robeta boy so inga kpakpa yewana to mekate mais to beta no moi masolo ya mboka ozomona Congo lelo ya ozotala ozo yo mpona yo moko ozomona Congo eza ni tani mama Congo eza na clique so y clique et quoi Congo et quoi moi Naninga qui fanatisme aveugle était. Okay. Moi, je suis un religieux. Si les choses marchent, les choses marchent. Si ça ne marche pas, ils ont tambourate. Parce que tant que ils ont récupéré vie sociale à Batouté, vie sociale, il y a 2000 personnes. Mais comme tu as 100 000 personnes. Oyo na République démocratique du Congo. Ça dit quoi? To kufi na biso kala, papa te maman te, to za mo poto pe na mo bolé. Tango bato ba salaire constanté. Ezalo ko ali to zo bomba ban. So na ban na biso ba baby pour na nini do. Mwana akokola oso marié kale santé. Oso marié mafuta parce que bana mibali ça va. Ba ganta ba kuluna bango. Mais bano ya basi ba kutaka cher. Hein? Pour moi, ça donne un boy. Attends, papa, il y a sacrifice ni bana basson basala raté. Parce que ils ont un devoir sur ma parent. Tant que sur ma parent, l'État bloque à biso. Tout soit de l'autre côté. Parce que moi, moi, la soutien pas mon somme de la qualité. Ban d'hygiène qu'on somme de la qualité. Parce que aux croire moi na wana à Osani. Au croire moi na wana moi ça Osani. Il y a mis balé à respecter ma beauté parce que vous êtes incapable. Il y a mis ça toi une fille libre peut faire ce qu'il veut. C'est déjà Tobomi éducation Yabana. Il faut dire la vérité. Ça dit quoi social? Hein? Au monde. Dans le monde, on a payé mon corps producteur à courant. On n'a pas de courant ici à Kinshasa. Si les courants sont à Kinshasa, Mbanda ke zandengenin, Bwende zandengenin, les salaires zandengenin, et Kassa et Koune zandengenin. Ça dit quoi? La République démocratique du Congo, ça dit qu'à Kinshasa, il y a 26 provinces. Et ville de Kinshasa, il y a ville province de Kinshasa. Donc, il y a une sécurité à Kouloum.
toke ba escroc soko moni mboka projet wana ya komema bakuluna na kanya makasense échanger et bandi le lote Kabila azalaki yango na luzolo bamba abane kozwa bango bambi kozwa bango kokenda bango rien n'est changé et ça ne changera pas ozomona o ba otse bango na kata makala baza kobima oya kana masisina biso na informer siko bakomi kokima babani kozongela biso na Kinshasa ce soir ça dit quoi il faut que le gouvernement doit faire quelque chose hein pour la sécurité surtout la vie de Kinshasa pour la banawana ça dit quoi quand tu as des tâches de santé à Congo ils allaient médiocres il faut gouvernement ça l'effort moko munene et basunga moko ndiamboka et tant que on Tshisekedi le président azobunda ye moko il est seul contre tous ba yeko sunga ete ba yende ko exploiter mais na cahier de charge na élection bazoluka il sera lui-même il sera seul devant la population pour rendre les comptes c'est que aujourd'hui ça peuple ni peuple li akate peuple li couraté peuple li kotangate peuple yebi socialité peuple dans la salaire et loko mongoni et loko nini yoko le na population ba yokai mais quand même moi misala banzela bazobomisa toujours nzela ta gouverneur ya province bonsanzela katumbi bonze banzela katanga comme na katanga ville moderne okende na Kivu kuna na Beni na Goma na mboka matata po kuma ngoni Beni okende na Beni omona banzela matata po ya sala yango gouvernorat et ko sala même banzela ezali likambo ya république te ozomona soto tseba gouvernement fédéral c'est un gouvernement fédéral parce que chaque province a un état na yango le gouverneur n'a président pour ya province na ye ya fédéral na ye ozomona azala ba ministre provinciaux azabi na parlement na ye parlement provincial ezali c'est pour parlement ni fédéralisme. Et chaque province a un Lukasikoyo développement mboka na yango. Et malheureusement, la province est l'autre côté quoi Mbandaka, Basankusu, Bwende, Bandundu, la province est élevée. Puis on sait que la Katanga, le Kola Bakongo dans la port, le Kola Dekivu, la Maniema, la matière première, mais c'est la province c'est Kaliwan. Mbonge Kotaka. Mais les dirigeants sont en mauvaise foi. Il y a Ézéchiel 37, verset 27, ils ont même fait ça, la population qui souffrir. Ma chère, je suis au bureau, le lobby dimanche. Je suis bon combien? Sur l'église de Sili, papa n'a dit qu'il était malade, il a payé l'état. Les pions ont été attaqués, Moussali Nanzan. Mais et l'autre côté. Ça dit quoi? L'État doit avoir responsabilité. Pourquoi millions? Des millions. Maman, na ko senga na émission yo otinde la penga yango hein. Ça c'est aussi bon. Ba millions, na ba millions o bazali ko détourner. Wapi para l'état. Para peuple zali petit choc. Hein? Si ko ba tu ba boya même au Québec, si ko na hôtel. Alors faut hôtel 20 000, $20, 30. Ça na motuka, moi ça ba to sila na motuka. Ba mi tuke belé ba voiture hôtel. Hein? Bakari nyoso mona ezokufa na balabala wana tout bakuzu ba grand hôtel. Les cas 22h, 23h au hôtel. Hein? Retourne ni papa na zombo na pesa sur hôtel. Na pesa mona batoni. To kabale tika le kana yo. Ça dit quoi? Je ne sais pas comment tu gouverner beaucoup. L'éducation bana na biso baby. Infecté même basi na biso ya ndako parce que ini bako mibali bazo mbongo te. Alors basi ba komi teti bazo suko to sabiso mibali te. Hein? Parce que moi, nous sommes improductifs, nous sommes de côté, on corrige nini. Alors, si nous sommes bali mosusu, alors bête ma kembe, c'est na beto yola la, quand on coûte au salaire. Hein? Mais c'est vrai, parce que le monde intérêt, c'est intérêt. Hein? Le monde a intérêt, non? Le monde des arabes. Si on banne, tu peux la banne pour l'année. Bas sur la biso non. Et banne pas la banne pour l'année. So il va supposer, tu peux ça papa na maman parce que ni, la beaucoup là qui, biso na condition valable. Mais si on biso to sambi dans pour l'année, tu que na vie internet. Nzambe si on internet pour l'année. Hein? Gloire na yemona na sim na mabele ke yenda sali biso. Hein? Hein? Alors bango ba ngako démissionner té tant mo le logo simbité. On démissionner. Hein? On peut se battre sur ça compétent. On va comme mécano musala wana surtout ba ministre. Hein? Et comme le royaume. Hein? Hein? Balinga kolongwate. Est-ce que bazo tala ka état ya Congo ezandeli? État ya Congo ezali nini?
Voilà. Prophète John Gefa, moi, avis na yo par rapport à n'enge ba indien ou ba libanais, bazo somba pas ou côté à Congo. Donc ba ça ba concession na bango. Avis na yo par rapport à dossier wana. Maman, merci mingi nengo parce que vous allez me le béni munene. Tant que zo lo ba ko ne pe ba chaîne belé ba ko zo yango. Biso to beta kambela. Maman namona kamboka na ngai lokola paradis terrestre. Soki namona ko ba Mali, ba Sénégal, ba désert nga namona kawana. Na ba partie ya ba Maroc. Ah. Congo elengi hein? Mboka na ba savane ezana ba biloko nyonso ezobeta mvula na tango elanga biloko nyonso. Émission ya mokili mobimba. Etali Congo. Dans la pesa yo révélation mosusu. Na 2030 jusqu'à 50. Bamboka lokola Pays-Bas ekozinda. Bamboka Belgique banverse ekozinda. États-Unis mingi betaille mingi ekozinda. Europe ekozinda. Sikoyo o ekotikala na mwa chance moke ekotikala moke. Ekozala pe africain. Pourquoi? Échauffement climatique. Ozomona échauffement climatique. Ezo poussa l'océan sikoyo ekote na mboka Angleterre moke. Bango lokola bayebi yango 2030 jusqu'à 2050. Europe est zinda moitié. États-Unis ko risque mobimbe na mabele. Ba mabele ko tikalaka na monde oyo. Ezali Afrique. Auto passer na console na yango ba trimba la poloso ya pelengendo ba ototina ba espion na bango ba sombaka mabele. So ke na mboka na ngana ba sango sokote ya mbanda ko nokuta bazwa zamba mobimba. 1000 hectares na mai batekela ba mindele bato bakota kuna ta bakombe sauvage. Médicament na zo bisa oyo ezali koleka na ba Congo awa na Congo central. Non loin na Kinshasa. Na Banzangungu. Famille oyo contacté nga. Alors bi papa tango yo lobaka na chituka na yo ba yo kaka. Na Tatiano Sango ba yo kaka. Na Martin Ngandu ba yo kaka, Jeremy ba yo kaka. Likamoni tuzo likango na kati ya Congo central. Mama chituka Bible dit dans Matthieu 10, verset 35 à 36, l'homme aura l'ennemi de sa maison. Bato bazo sa complicité oyo ba Congolais bango moko. Ezali ba payate ni ba Rwandais ni ba Burundais. Indien, chinois, ba koma kolomboka okolobate. Est-ce que yo noir ko que Indien aujourd'hui 300 hectares au sombiango apesio? Tona kati ya Chine. Moko awa côté ya Mbanzangu. Comment na Simon Manzeza. Elongo na 5 grands voleurs. Ba Congolais. Simba, Kaisi, Masamba, Kasamba, Basangani. Elongo na ba Indien na ba Chinois kosomba mabele ya bana mboka. Tata Jean-Paul atuninga motuna Jean-Paul Nimi Ngolo papa na bango azalaka chauffeur ya Kasavubu bango nde bakolo indépendance koko na bango ya liboso koko na bango oya bote ba papa na bango azalaki premier ambassadeur na Vatican pe akufa kuna komo nae Sanku Nuvunda premier ambassadeur noir na kati ya Vatican. Yango tolobaka Vatican ezali un pays dans un état, dans un pays. A kontina 1583 ayeko kufa na 1068 pe ebemele les na kati ya Vatican comme ambassadeur noir ya liboso na Vatican. Asombaki ba hectare wana. Asombaki bazamba wana pourquoi bana na yena bakoko batikala na yango. Et
tata on a zoé bisayo Simon Manzenga Manzenza côté ya Bazangungu village de Marouete Kindundu ayei atiki mboka na ye na bamboko ya baninga ayiko botola bango bazaki 5 4 bakufi paza moto ndoki misala mabe envoûté parquet envoûté tribunal dossier est dans la cour de cassation. Nous demandons au chef de l'État qui est le garant de la nation et na haute cour na biso otobenga cour constitutionnelle ba retirer dossier na cour de cassation ba niler et loko yo pot total la ministre total la bakonji et loko ils ont les cas partout to comme ba locataire papa Jean Paul Abisinga biso to comme ba espèce 300 hectares à tongi bandako ba kay ko bo ba chef coutumier. Ce qui est plus fort, les sous bamboa bakufi. Alors, Indien a yé a sali bakena tribunal à Banzangungu Yamado tout à corrompre même tribunal ba PC comme quoi le pango na bango si ko bana oyo di bota oyo bako sala nini génération de génération et comme avant bakatata moi ilanga il faut que ne pas mundele akatela bango na ba futi bango et ça qui est plus grave papa Simon Manzenza ayi ko sala cimetière kaka na mboka ya batata oyo Jean Paul ni Mingolu ce qui monte à Koufi $200 bakundi mwana moke $100 et comme nini ata motabomi moto musika bakundaka bato te na butu yoka mboka oyo azokunda bato na butu ata moto sa assassinat na ya bomi mota duka mota tena motu ka ruru aya futi $200 bakundi bake oko mape moto na kisasa awo osomika selke otie okeka wana au futi $200 bakundi mais quelle sorte ya pays nous n'arrivons pas à comprendre et nous demandons l'arrestation immédiate en tant que membre à droit de l'homme, activiste. Il y a Simon Manzenza, na groupe na bango, Kasanzi, Masamba, Kasamba. Oyo Simba, village na ye, ezali Sumba. Kaisi oyo, village na ye, ezali Sumba. Masamba, village na ye, ezali Sumba toujours. Et Kasamba, village na ye, ezali Kisinga. Mais batiki mboka na bango babandi koteka teka mabele na ba chinois na ba partout Congo central comme une crise ya mabele soit que le gouvernement central intervenir nous demandons au gouvernement central de l'intervenir président de la République a intervenu ministre intérieur a intervenir soit qui bo été biso sous esclave etikale sikoyo omone ndie wana akobenga bandeko na ye chinois akobenga bandeko na ye batondi ba rwandais basombi bouboume basombi et ko biloko na bango et ce que je déplore comment un inspecteur ya territoire Benoît Jacques tout na kiese mapemba apesi bango autorisation ya terre définitivement baluaka terre ko loué dans 10 ans to 15 ans mais bapesaka bango définitivement te et comme eloko ya bango eta ya bango et bazo bosana ete matadi boma ya kanzela moko soki bana minduki ba ko bomba place wana pas préparer quelque chose na Kinshasa qui peut le savoir nana contrôler bango ni policier ni quoi et zaka bango la bango tout ça qu'on déplorer avec efficacité les tels actes maman na ko lobaka yango kaka peto ko bunda na yango mokongo moluba mongala moyaka moswahili mokatanga tozali biso to bako bakongolais ezali mboka na biso to kobunda partout na mboka il faut to ka sango ya eloko et ça les parce que bozoba est là. Voilà, merci papa. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite de programme, je vous embrasse. Bye bye.